Mais c'est internet à l'obio. Donc na moni combat fali ba tout nango makasi na internet na longola yango na otango après 5 jours. To mona après 5 jours tant fali ba kiera matanga ya ndeko na biso Gauthier week ndeto moni combat fali comme figure. Donc fali ata mutalo aza donc aza muta mabui amuta mafioso. Donc aza mutu mo ya makiona amuta mafia donc mutu mo ya mafioso. Donc amesana kokosa biso ti kokosa. On fallait pour passer à Congolais. Ah, fallait à Congolais qui n'a pas frère. Là qu'on a expliqué yo. Moi pas posté. Au moins fallait ba koko na bango, ba koko ba fallait ba uta na bangi. Afrique centrale. Na Centrafrique. Donc fallait pour pas ba koko na bango, ba uta kana bangi. Fallait pour pas déjà aller un échec dans ma rampe. Ok. Et ça, à comme le roi Moutoumou dans la dépression, le roi Moutoumou dans un trouble mental parce que ma maman ça leur battu premièrement, bah qui n'a bureau na bango bah bureau bah na elle, bah bureau il y a pas fallait pour bah mais comment bah pour les cas Christian Bossi pe na eko kebisa nano na yo kebisa bah tout bazo na combo ya effective pe bah tout na combo ya effective fallait aller bah entre bah Alexis Weti maniqué et là on ba la combat mama maniqué na bisa longo na combo ya mama voilà longo la combo ya mama na buzoba oyo. OK Parce que marambo tindenge leka papa na mama ba ebi amoti. OK et abana ba osakana oh et là on est et abana to osakana pe to osakana mwana étranger. Obanda bango mabe. Invitation pour la ardoise. Mais avec Given, bah invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison Given. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Congolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'est pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle mon ventre aime et son ventre catifo, la maman Popo, la maman de la nation. D'un côté, il y a la machine portable, la pour sur la sous les lots, en ce qui concerne les actualités qui priment actuellement la toile, l'internet. Il y a des choses qui se disent. Donc, tout ça, la analyse ensemble avec nos invités, vraiment, en ce qui concerne ces actualités-là. Donc, merci à toi, Berlin Gambet, derrière la caméra et puis à la régie. Les Lepenosa Fouro Moula. Lil One. C'est Lil Wayne. Voilà. Merci Clégis et c'est mon composé de la presse, le coordonnateur frère. Merci à toi et à mon général. Papa Clovis Fimpa, Motema ya maman Doris Fimpa 21. Voilà. Merci à Dr Dekana qui m'envoie tout. Eugène Ngoma le pétrolier. King Yambo Mandila, mon papa spirituel. Richard Silabo ainsi que maman Miss Elaka Silabo. Merci dans un monté de la plateau d'anga, je suis avec Fennec chef, mon conzi, mon coordonnateur à vie. En tout cas, naïe, comment tu me consoles là, en ce qui concerne vraiment l'actualité en Okaka. Toujours mon allélo sortie médiatique. Il y a l'un de Warrior, un chroniqueur Warrior, au Lelo, Azo ou indexé. Je sais pas quoi indexer ou qu'on taquiner qu'on condamner monsieur Christian Bosenge ou Aza représentant légal numéro 1 il y a presse congolaise Azo quoi attaquer concernant dossier à dossier parce que monsieur Christian Bosenge a combattu na page naie alors qui normalement fallait pour pas avant à l'écart na l'état la justice fallait qui a contacté na lié
étant numéro 1 et à presse, étant représentant et à presse, na RDC, et puis après, cela, ne va pas na justice ou pas. Voilà. Et ça, parmi Babylone, auto me console, vous le vraiment na Fennec chef Mokondi. S'il te plaît, Berlin, ma mette. Faut qu'on l'ait dans plateau, na yamba. Affectueusement, Fennec chef Mokondi. Swagamen, bonio. Ouais, Katifo là, maman Popo, merci. Donc, na lingana les gars qui vraiment pour mam na loba ikenda pena de partout batala nga. Donc merci na yo pour l'invitation. En tout cas, coordonnateur na biso PJ, o aza quelque part au tala biso. Na loba pena na mambo belé, il faut éclaircir na ba cher internaute parce que bela batu bazo ya bla bla et belé mais ba lo ba bien té ya nga inde tellement dans l'information ya source. O pena to vérifier yango parce que chef Fennec Mokondi après avoir pour ça là ba investigation ya ba makambo to ezole ka na internet mikolo parce que belé batu ba oleka ba oyoka mais ba ça ba investigation te mais ba lo baka parce que ngai na ba makambo to eza oleka na nde oleka te po ani avant leka il faut na za na source qu'on a vérifier na ke pena ko puiser pena ti na source na ye ba makambo ko tellement na yebi yango na ye na otu na source après na ye si connait na bona otu na source na tu puiser pena dans information en tout cas na sibisa ota la biso depuis Belgique inspecteur Miguel Mbongo ya salon Interstar et puis nga fena ko le kate na bité il faut na le kaka na bina yo ke la été et pe na moni Chico Simis pa bisa nga fona le ka parce que bisa nga fena mamoza au lobby wa nous en a raison il faut le kana internet ba comprendre ma ramener ni za ko se passer dans mon abiso donc c'est ça. Voilà, ma caméra s'est passé, tout le monde dossier à côté, c'est que zongi, autrefois, bah, warrior, bah, le baki, oh, côté, c'est assez pardon, mais toi, comme on a sorti médiatique, à côté, c'est yémo, quoi, le biki, à coquille, jamais, qu'on s'enga pardon, pour nani. Et puis, à la qui, c'est qui biso, bah, preuve, oyo, yé, en fait, maloba, oyo, yé, à l'obaki, oyo, yamuna, c'est long, tout le monde est là, qui est normal. Bande quoi ba warrior pourquoi batena ba popo wana que Gotesi a saigné pardon bala qui animé d'abord nani o eza le contraire marambo Gotesi a lobby te eza que bango nde bazo lingane ba solo la miab ba warrior bazo luka baya babongisa parce que comme on a moni Gotesi na ba dire toi lobaki na boso na politique alobaki mabete parce que le lot to sali ba né belé oyo fali pour pas kosa biso depuis des années est-ce que kati fola to zonga na mama Gotesi est-ce que yebi que fali ne azabongo l'album ne à droit chemin alors azora disque d'or alors ezaki bien certifié na snap ka ye fali mutaloba bon ba vidéo ils ont rattrapé fali ya ba vidéo mo loba ke disque d'or na bino yango ba disque d'or liboso yango ezani ni certifié na snap et tout mais kaka ye ayo ya lisusu na album ya Tokoso album ya liboso na Congo eza certifié na snap au mona te fali par exemple double discours o ye mo aloba amuta tantôt plutôt dans muta lokuta Gotesi alobaki ke alobi ba vérité parce que omoni batmusu ba loba eza ba mamo Gotesi aloba eza lokuta za ko loba contre fali pour et tout mais surtout tali bien mais c'est fali pour pande aza lokuta parce que Gotesi atikali jamais ko toucher personnalité à fali te aza ko sa ba critique mo musical ba critique mo ezo suka na musique est-ce que Gotesi afingaki famille a fali non fali azaka boye fali azaka la ndako ya chambre salon fali azaka boye to mona lecture chaloba elo musuna nyalo moni fali akoka komona mutu intelo mo ba leka na TVT aloba ma rencontre parce que to moni est-ce que biki na débat wana bazaki deux personnes et là qui na analyste moi azalaki pour fali pour pana Gotesi oyo ayaki pour l'accès le kuta ya fali voilà ayaki pour l'accepter le kuta mais pourquoi pas analyste oyo azalaki mususu pemena Gotesi ye palobaki mabe pona faire oui ba ko finga alobaki mabe pona faire alobaki ba promo ya bien te ko toucher préféré voilà parce que na ba mi balé même si analyste wana même si Gotesi na ba mi balé mutu mo ta meke a toucher qui vie privée artiste moko kolobaki fala za le kuta sur le plan musical eza ma bête un jeu parce que tout ça li bané belé au fali a kosa biso banda bané belé o to vanda lelo est-ce que dit que série ba Koffi Olomide bazwa ba disque d'or na bango
parce que na minute mouvement ta koloba après ta boulay elle a musicien moko l'équipe Koffi Olomide la musique na minute azate mais Koffi Olomide a tout cas disque de certifié na Snap. Pourquoi? Parce que à l'époque Snap est raté. Voilà. C'est pas Koffi Olomide. Oui, rançon a 4 Cora, oui, rançon a bêta, donc oui, rançon a Tony Sabasta de Marty, papa Maguette, Jason a Ya et tout. Ceux qui série bah oui, Rabasala Makamboana, bah Snap et Zalara, mais oui, alinga zo ba disque d'or za ki tala muto za 4 Coran na soirée moko. Voilà. Na soirée moko peno l'équipe première Coran 2 3 4 Coran ba Koffi Olomide. Koffi Olomide za 4 Coran. Mais tout cas au mona te. Wana 2006. Ah tout cas au mona te que Koffi Olomide aloba non ngai boye non moni fali na ba mbwana ye bo eskizinga pona terre mais baza koleka ba oloba ki de wana biso Gauthier Seye ayaki pona koluka ba soigner à l'amiable les alokuta les années ba wario nde na fali ko bazo luka parce que ba bi makambo nde nizo kende ke mape makasi pe elo musuda ngina lo ba moni Gauthier Seye abai bo pc des semaines aya sino ba preuve nsu ya makasi ba preuve déjà ko to se bimi na ba réseaux sociaux et tout tika na bisa OK fallait za mutu alokuta fallait za mama na lokuta lelo congolais nyonso a comprendre pe ayebi ke kosa leka eza ya kosakana te. Voilà. Vous comprendre. Pe fali amata akita bawario bo mata bo kita fali opolara. Même si a vu avocat, même si fali même si a vu avocat ou na CPI. Akoya kaka. Bokangelo konalo. Gauthier Seye akota makala te. Voilà. Même si fali a vu avocat du diable. Aya kosambelela ye fali pupa akoya ka échec na ba wario pe kokamwa messia munene oyo osala honneur lelo songa na boyi ba mambo fali osala donc na lokuta fali osala honneur ya musique congolaise. Voilà. Mais comment na messia no ka fali pupa ya kokitati na niveau la biso Gauthier Seye o biso to yebaka te. Elengo la que fali aza son numéro 1 te numéro 1 eza Gauthier Seye. Vous comprenez? Voilà. Donc numéro 1 eza Gauthier Seye. Parce que Kota la depuis. Est-ce que Gauthier Seye aza analyste politique? Si quand lelo na éclairci na ko éclairci no que Gauthier Seye a postulé sur. Voilà. Parce que va tout ba voter. Ba voter makasi. Ba voter pour ani. Donc ba zoka référence. Mutu botala analyste oyo compliqué à fali. Donc mutu to aya a voter, mutu to aya a voter parce que asaleli Gauthier Seye propagande mo oye mo asaleli. Donc Gauthier Seye na belle élection za ko ya lo postuler. So postuler lukunga na mo amba wapi? Yeba ngo kosa no ko tu ko pesa ba bassin te ko pesa ba mbongo te parce que fali pour passer de la propagande ya makasi. Voilà. Ya on a sabiso mutu mo oyo nazo ko sous-estimer te mais na mon na biso pena musical ba ba ki trop te. Ça veut mutu mo ba yema sur le plan politique. Mais c'est grand quand même, c'est grand hasard à se retirer parce que à l'entreprise na yé à gérer Rabatou et puis à zappé juriste. Juriste. Donc c'est un analyste politicien. Donc hasard déjà na Batou et belé. Et le monsieur sonanga loba Gauthier Seye a politicien. Mais na mission boso na politique ba tuna ki ba question parce que musique ba politique ba ko musique hein mon tout a député avant na après parce que to ka ba ba na biso fait na un tel voilà on fait na un tel bo as politicien et tout voilà Gauthier Seye ka ko expliquer fallait pour pas article ko signer contrat na vivendité fallait pour pas article ko signer contrat na vivendité ba préveiller donc c'est mettre autant de banda Israël Mutombo p d'ailleurs ça notre vérité fallait pour pas corrompre qui na Snap. Oh comment ça à corrompre on deni est-ce que boyebi ki ne bandeli tant to banda ki ko beta ko luka ko sa recherche ya kumba fallait na Snap ando bimate ouais tant akeka ko to na mantanga ya personnam ya ndo na biso Gauthier oui neto moni kombe bandi obima. Donc fallait pour pas auti ko corrompre na nini na Snap. Voilà. A corrompre qui na Snap po ba figurer combo na ye. Autant que un peuple congolais so ba comprendre que ngana za mutalokuta carrière na ngezo sila pe asila. Et on dirait ça qui peut likamba caché et baboy bango ba ki kuna kozwa preuve kuna caché baboy et les canadiens internet parce que internet maboueze belé. Maboueze belé na internet. Tout ça la page na ko créer page na mon cause de Snap et tout. Voilà. Pour comprendre. Parce que pourquoi Internet, mon Internet,
et traitaka ba données il y a plus de dans le monde entier surtout ça les recherches sur internet anytime ils ont raté qu'il faut c'est la lobby on va pas besoin de résultats mais pourquoi quand il a fallu pour pas éliminer après 5 jours n'est au moment a fallu comme on les a figuré dans ce pour moi c'est que ils ont les lots mongo ils ont en quatre wana ma oui mongo salam na quatre faut boyer ba yango parce que internet ils ont raté que oh non parce que ba wari belé ba tout les gars ba lobby que non mais c'est YouTube mais c'est Snap mais c'est internet kota za to ba pourquoi on va fallu ils ont rechercher ba tout mama on va fallu pour na nini yango alongo la ikombo ya fallu ils ont le kuta il y a le couteau, mais pour il y a le couteau, ils ont raté dans le monde entier. Il y a eu combien de personnes? Mais c'est internet à le bio. Donc na moni komba fali ba tout na ngoma kasi na internet na longola yango na otsango après 5 jours. To mona après 5 jours tant fali ba kiera matanga ya ndeko na biso Gauthier week ndeto moni komba fali comme figure. Donc fali ata mutu alo aza donc aza mutu mabui, amutu mafioso. Donc aza mutu mo ya makiona, amutu mafia, donc mutu mo ya mafioso. Donc amesana kokosa biso ti kokosa. Kati fola est-ce que le Congo est habitué au Congolais? Voilà. Les étrangers bakoya ba sarana biso te. OK. Est-ce que les étrangers ba dans la musique? Ndeti banani. On fallait pour pas Congolais. Ah, Félix. Ah. Fallait na biso vérité. Aza Congolais qui nazana ba preuve. Est-ce qu'on a expliqué yo? Moi pas Faustin. Omoni fali ba koko na bango. Ba koko ba fali ba uta na Bangi. Afrique centrale. Na Centrafrique. Donc fali poupa ba koko na bango ba utaka na Bangi na yebi ke Bangi ezaka na Centrafrique. Donc ba benga RCA donc fali aza mutu RCA ba koko na bango ba kotaka nzela ya nini ya ba uti po Bangi ezaka na frontière na Ubangi kuna voilà kota ya nini ya Guadeloupe bakoko na bango bakotaka nzela Guado makolo tellement bande ko luka place ya kovanda nde bayaki ko se réfugier na Ekonda po ngape na mongo ngana obetelo parce que na zwi makambo e pa bakoko na biso ngana utimbandaka na biso Feneke ngana na utimbandaka oh ngana biso moninga ngana mongo o comprendre ngana mongo siko Ekonda na ba mboka na biso eza mwa pembe parce que biso tolongwa na Équateur tolongwa na Chouapa même si tu parler ba longwa na Chouapa vous comprendre ngana ko expliquer yo tolongwa na Équateur biso tuna ba fana ba te konda to koma na biso na Chouapa siko ngai na zaina mbandaka na ino tuna ba koko na biso ba fali na ba preuve ma na loba o fali poupa a congolais ti vous comprendre komba fali vrai nom na ezaka ndema eza kombo ya ba Centrafrique. Comment Ndema komba fali ndema donc eza nasi bato Centrafrique ba internet ba luka kombo ya fali eza ndema mandaba donc ndema mandaba donc eza kisango eza ya bato eza ya bato ya Centrafrique ba mboka na bango na Centrafrique baza baloba emo kisango baza pena mwa bangindo baloba ngo kisango eza ba mboka eza village mo mona fali mboka ba fali ekangamaki na Ubangi eza kota Congo eza ka Bangi ya likolo sikoyo Bangi eza capitale na yite soki capitale ya RCA oui Bangi siko fali auta na Bangi ba koko na bango koko ba fali kwa boti papa ba fali auta na Bangi na Centrafrique. Vous comprenez? Autant na Centrafrique, n'est tellement bandé ko luka. Sera Mobutu la ram terme malamu. Sera na Mobutu azaki na bon terme yé na patassé. Ou azaki président Bangi à l'époque. Vous comprenez? Mobutu azaki na bon terme na patassé. Voilà. Patassé aza ex-président ya XCA. N'est tellement koko ba fali. Pour fali ça koko na bango na bagi mandaba pour fali pe ko na mandaba vous comprendre eza kombo ya ba Centrafrique mamo na loba oyo mandaba batu ya Centrafrique ba mamo na loba oyo vous comprendre nazui makambo na oto na source donc fali ya congolais te na osenga basa test ADN yepe awe na test ADN na ye na
nini na les jours wana soit congolais soit na congolais solo nga na ebisa Gauthier Seye ko banga te to ba congolais étranger ko ya te asaka na biso ba congolais to na pays moko eza mboka na biso vous comprendre parce que ngani na zabu na ko nzima te centrafricain moko aya na mboka na nga ako ma osaka na biso vous comprendre est-ce que ma mozo le bozo na ko nzima te centrafricain moko boy aye ayo osaka na biso voilà vous comprendre parce que ba congolais bazali pe ngazo kamwa justice ba otika fali est-ce que so bakangi fali ata 6 mois et ça ni bakangi fali ata 6 mois moko boy parce que à cause de biso bako voni sa fali ata na prison ata 6 mois bakangi folo ko lai bakangi ite bakangi folo ko lai ko felo mi de kudu nda congolais et folo ko lai mais congolais bakangi bongo fali mto dans étranger beaucoup kangai te vraiment non c'est appelé na makonza mboka est-ce que beaucoup kangai biso fali te vraiment ata moi 6 mois moko boy po azana pe centrafricain ba kolomboka ko to ba ifolo ba kota prison ba ko felo mi de ba kota prison et ba jour moko ba banani ba fison ça c'est à côté on dit à côté à côté pour la viol et sauver pas kota prison ça c'est pour la viol et bongo fali o ko sa biso depuis des années pe aye ko sa biso na nationalité congolaise oyo yé moko ata congolais de maman na boké tu aye bien parce que biso na aye bien nationalité boké c'est faux au commentaire ndeto za boye tona kata mboka na biso OK ngai jamais na ko ke na Angola bien na ko ke na Brazza na ko coloniser bango na musique bien na ko intimider bango vous comprendre donc congolais aga congolais ngani na bona ko linga te ke o étranger mo boye aye to ça yini na kombo ya fali tongo midi poko lo kuta sur le kuta lelo na moni ba ko ko ba kombo ya ba congolais mususu ba président na biso ba Christian invité so poser ba question na parce que voilà na question wana na le Christian Bosembe to moni ba warrior ba bi ke non faut ba kangaye bakomi ko laxer musapi jamais que ça va sengbe akoy ko intimider Fali pourquoi que Fali pourquoi fallait pas que la justice directement fallait que pas naie pour une des numéro 1 ya presse congolaise mais ba fouer notoriété mais Azan a raison voilà Christian Bosembe il y a président c'est ça lelo yo kati fola so problème ezuyo ou bien elo mo ezuyo voilà ba otuna nanu président c'est ça OK déjà Christian Bosembe voilà même si émission oyo so ba yo kanga biso lo ba Christian Bosembe tatindi mais tant que ça journaliste mutako kota atetina ça dai pa kanga voilà il faut les capables Christian Bosembe so pe mutanga funda yo journaliste voilà il faut aller et pas à Christian Bosembe parce que ça président c'est ça OK mais comment mission oyo biso to yebi ki ala mission munene fallait faut pas malgré toi un étranger voilà mais pourquoi pas akendaki koluka Christian Bosembe akioleka mbamo na justice bakanga basambisa Gauthier Seye amoni importance à Christian Bosembe te voilà amoni importance à Christian Bosembe te ezala quoi à négliger Christian Bosembe pe na osenga na fali na coordonner fali poupa na biro momba effective na ça bango il faut bozonga na dossier wana bozonga ti pas Christian Bosembe OK pour so bazonga pas Christian Bosembe te ba relaxa bango ke ndenge nini mibeko ezalaka ya mboka ba relaxa fali parce que mutu monta ko za likolo ya mibeko ezalaka bongo parce que Gauthier Seye as journaliste mo boté ya mokie o bokozwa yemba non il fallait qu'il fallait pour pendant une victime ce qui bango tout ba biro na yemo ba fallait ba kene non na ce sac ba ke et pas Christian Bosembe ba fundi nani Gauthier Seye après Gauthier Christian Bosembe yi oyeba ndeni ba ko sala c'est comme si boza ko mona Christian Bosembe za le côté na mboka o voilà wana ba wario na fallait pour l'autorité à gouvernement o etaki Christian Bosembe OK yango elo na osenga fallait pour pas déjà aller un échec na makambo OK eza akomi lokwa mutu mo baza na dépression lokwa mutu mo boya na trouble mental parce que makambo ça la ibate premièrement baloba ki na biro na bango ba biro ba tama ba biro ya ba fallait pour ba mais comment ba ko leka Christian Bosembe pe na ye ko kebisa nanu na ye ko kebisa ba tout bazolo bana combo ya victime pe ba tout bana combo ya victime fallait ye ba en fait ba Alexis Weti manike elo na loba la komba mama ni mama manike na bisa longola na combo ya mama voilà longola combo ya mama na buzoba oyo OK parce que marambo tindenge leka papa na mama ba ye bien
Ok. Et à bana ba osakana. Oh, et là on est pas. Et à bana to osakana pe to osakana mwana étranger. Mwana ya mwana mon voisin aye osakana biso. Et là on a bisa manike. Manike ba tu faut ba yeba ke makambo tu manike alobaka. O ba Alexis o ti fala yeba ngo prévaner to mona nda boaka abona ba concert. Donc fali mutatinda ka bango. Pe lokola bino bo toucher autorité. O eza mamusko ya musique te. Voilà. Lokola bo mo toucher ba autorité. Bo toucher personnalité il y a Christian Bosembe au balobi ki bazan ba vidéo ya Christian Bosembe. Eh balobi ku bazan ba vidéo na ya nudité ke ba ko exposer soko meki ba ko mosali ba chantage. Ouais, ba chantage. Christian Bosembe meki. Wane ko ba chantage. Ba nudité na yo. Nazo bisa bango o eza ba musique te. Politique eza mara mususu musique pe. Manike le bien moi za ba. Yango na bisa manike aukima. Era ngoyo tango manike aloba. Est-ce que batu baye déjà ko senga pardon? Est-ce que bo pekisi manike pe chaîne wana bo diffuser yango? Bo ba ki ba propos manike oloba e o sale mabe parce que lelo yo o eza makambo te ki moni politique e makambo susu. De be ko l'état eza l'état. Pe musique eza musique. O mélanger mambo ya l'état te na musique te. Voilà. Pe elo no ba manike na Alexis Wechi. Christian Bosembe aza kofiolo milite Christian Bosembe aza we ranson te Christian Bosembe jibem pianate Christian Bosembe aza faire golate oyo boko leka bo fingi bo lobi ko boza ba chantage na bino boza ba vidéo et tout vertique bino aza autorité. OK. Aza autorité aza personnalité moko boyo oyo il faut tous en ba valeur il faut tous en ba respect envers Christian Bosembe. Pe ngana webisa vie soki magam oyo tika ngoboy na éviter pe ba procès monsieur et landana voilà et bela batu ba oya sur ba internet ko senga ba pardon pe pardon ba oyo kamote. OK Baza ko misa c'est comme si batu nyonso na Congo balinga valité voilà wana ba di wana magam na ba olo ba to na ba internet ne ba olo ba ke non Congo mo balingi valité Congo est-ce que za la mboka mo balinga valité balinga mo manike ko le la yana lokuta ale la Hello ni manika ole. Molingi falite mama boka fali la biso fali rien aleli est-ce que on n'est pas là et bon là kufa. Hello ce qu'on a comme moi la Jonathan est-ce qu'elle est moi la Jonathan elle fali. Pour moi que waneza lokuta o manika osala ya oleka ko benga kombo mama mère avanzi nae. Baola c'est comme si na mokimo balingi falite mais fali mo milingisité. Voilà. Fali mo milingisi na Congo te pe aye na mboka batu aye ko sala kimobutu na mboka ya batu aye ko coloniser batu. Yangwana ne bien genre le baka azala mapeka basala vidéo mo ba bongo mapeke le kaka. Donc en plus mambo qui sinzo pa ibo to sola ngo pa ko folo mi. OK. Te palinda bongo a Congolais te sola ngo na ba kisinzo ka. Sola ngo pa ko. To sola ka ayebi ke fali à l'étranger mpa ubangi komone za manda ba ndema. O yo ba jenjo ba kenela ba wanda na bopete. Na bopete si. Na ba étranger. Mambo to sola ngo na kisinzo ka. Soki tembe abenganga ayebi sabino ke to sola na yi. Voilà. Mambo ya fali pour papenga na kenda otunda bakoko na bisonga kenda timbanda. Na na ekonda. Voilà, merci beaucoup Fennek chef Mokondi pour la révélation ou peut-être à Congolais et ba quitter. Donc comme d'habitude na souke émission na biso. OK. Na éviter le bani no ko ebisa na peuple congolais et puis ba amoureux de la bonne musique au ba kota la biso. Et le monde a eu ça peuple congolais. Elengi lo bateke Congo elengi fali te. Fali nde aomona c'est comme ça likola mibeko. Voilà. Fali ali kota baninga batutu mal à l'aise yende numéro 1 yenda l'équipe batutu kotinda batu kofinga wera kofinga jibe kofinga batutu kofinga vérité mais yeso ka ba toucher kaka marambo oya lokuta ya sala ka kosa leka akoma otradi batu na justice. Elengi la ke fali pour pas nde azama be. Donc yo mutu mbaka yo kana ba komboka ya mabe yo ka mutu funda batu. Pe ninga lo ba est-ce que mafinga oyo pour na moni place bafingi falite mais na mona ki akima una so bato funda bato za hérité watana ba ko funda ba Alexis Wechi bafinga hérité ndako la ndako chambre des chambres sala mapeka solo et tout hérité beta kara ingolo baké wenge est état d'esprit. Voilà. Oh toi les kana wenge a un esprit. OK.
tant que mon papa chéri jibem piano fingi alobate oui ensemble le qui fingi alobate héritier watana beko moi est-ce que beko héritier am makof makasi héritier aya asko makof abeto mo na gauche droite mais aota la lexi wechi na obande wat abeta kara soko oyo otala we faire egola pour kolobate pe na beta na kara ya osangana te mais est-ce que oyo la fait fali pour la mwasi ana esprit ba momi voilà ana esprit ba momi esprit ba nzele soko meki ka bo toucher ke lo mo esue mbala mo akena la police akena justice afundi yo pambo ko samba pe na yebisa bino bato bangate Alex bawario boy bango bo mata bo kita fali même si azu avocat aussi na CPI même si azu avocat du diable même si azu nani diable yemo en personne ya ressemble là au pour la kaka pe au kota prison makala fali pour au kota 6 mois au vana 6 mois na makala po malokuta eleki a possibilité depuis droit chemin doka disque d'or certifié na snap na négocier c'est ando le disque d'or ya droit chemin au fallait pour ça biso voilà ay adam to lokuta na yango et mais jusque là azala kano kesa quartier latin na na longote pour asape saka mise à disponibilité mais au bon que mon pas au pays il faut intervenir pour na famille pour pas parce que ala musicien na musicien ko felo midem jusque là zaka la mise à disponibilité na na longote ndaleka afinga ko felo midem autinda ba to afinga kofi mota trika album ya légende na internet ya fali OK faut boye bango ta trika album même on en a été à fali donc botika koloba bawario bo mata bo kita fali a kota kaka prison makala bo mata bo kita a pola donc fali a pola ne kaka donc lokola bino bo toucher ba autorité ya mboka lokola bo toucher Christian Bosembi lokola bo toucher to ba lakisa bino ndeni ni beko etambola parce que tozuye siko na mama mibeko o eza époque ya mina sema te époque ya banani te toi c'est un état de droit voilà. Donc to la kisabango ki ndenge mibeko etambolaka na ni na kombo ya Christian Bosembe na ni na kombo ba golo na ye na kombo ya ba congolais po ba étranger ba koya osakana biso na mboka na biso lokwa ba messe kimba o boyebi et pourquoi voilà merci beaucoup Fennek c'était chaud hein Nasibis atalaki biso mon vieux Fania Star mon konza ba soirée inspecteur Miguel Fania Star je vous salue on a bon na Kinshasa ba tout bolinganga chef Mokonzi merci no pekatifo voilà merci à toi chef Mokonzi Fennek mon cordon à vie na le bango eza bongo oui et amen merci à Berlin Ngami derrière la caméra merci à Joyce à Touba Benzema de la presse les longues jambes voilà lui toujours et toujours voilà donc comme l'émission na suka émission na biso ba question na bino mituna na bino ba suggestion na bino eza vraiment bienvenue et je vous demanderai seulement de vous abonner s'il vous plaît abonnez-vous massivement pour ba surprise tellement ébélé na Congo cette édition la bo sepela nabi ke bo sepela makasi na bandako merci à ceux-là qui étaient scotchés branchés et nos bouging pardon en train de nous suivre et ngaka tifo la libino énormément je vous laisse et je vous dis au revoir on se retrouve prochainement bye obanda bango mabe invitation à ardoise mais avec divin invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko les grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divin a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divin. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.